Amis téléspectateurs, Bandeko Balandi, Mbotenabino, Bisika Biso Bozoami, Lelo Tozali dimanche 5 mai 2019. Tozali Nesengo Pambate, Awalamboka Kinshasa, Toyambaki, ça fait déjà une semaine. Sa grandeur, papa Paul Kisolokele, Oyo, a Kombela Biso, Awa, Namboka Kinshasa. Et ça fait pratiquement 4 ans. Depuis le 12 octobre 2015, papa Paul a tchèque l'issou Makolamboka Kinshasa. Natina Nagoye ba maïmazaï ko lekakat na lingomba chaque fois ce kalingi koya azali empêché na ba histoire belé ezali ko bima kasi ndenge vérité etika kaka vérité lelo 4 ans après sa grandeur papa Paul Kisolokele azongeli biso na boka Kinshasa. Donc ça fait déjà une semaine lelo mokolo mayenga 5 mai nde papa azoki maloba pona ko lendi sabandimi kotonga milimo ya bandimi na matei kitoko oyo bazwi na batata yango bango bazali ko kitela biso pona ko lendisa kondima na biso na yango na tokolanda message ya sa grandeur papa Paul Kisolokele oyo pratiquement il a parlé pendant 1h30 minutes nde tokolanda maya kitoko ya pesi biso sima na yango tokotuna pe mituna ya bandimi bako ko yebisa biso ndenge nini ba apprécier message ya mokolo molelo ya sa grandeur papa Paul Kisolokele. Okomba tata ya mwana pelimo santo Kimbangiso ye Kimbangiso ye Kimbangise oye Okomba tata ya mwana pelimo santo batata na ba mama bana papa Simo Kimbangu ya mboka Kinshasa topesi bino merci mingi na bolingo na bino ya mukolo na mukolo epai ya ba papa Misato ya bule bolingo wana bozali na ngwe epai na bango Nantine tena nzoto bango bazali te bolakisaka yango epai na biso na mbote pe bopesi biso na kombo tata mwana pelimo santo biso pe tozongiseli bino mbote mingi mbala mosusu tokoyeba esika ya kobandela te ndenge tolobaki mokolo yenga ntango tokomaki tosali mikolo ebele tokutanaka lisusu te ya solo nakoki koloba dernière fois navandi wana Kisasa na séjour moko ya molai ezali na 2014 ntango toyaki na centenaire nasalaki 2 mois wa donc tokoki koloba ça fait 5 ans nazaka susu na bino boyete na yaki na 2015 mais alaki kaka mokolo moko le 12 octobre nakutaki bino na ndako ya Nzambe na bimi pe lobi na tongo na zongi nakokanisa c'est moi qui a plus à prendre de vous na moi poso moko navandi awa nazali ko observer nazali ko talaka na solo li pena bande kuna ngai tozwi tango molai ya masolo mercredi tozaki biso nyonso esika moko pratiquement toute la journée na lingi na pesa bino félicitations Kinshasa oye ya solo ya liboso na bolingo na bino
ndenge tozali kotalaka parce que bino bato boza na mpasi mingi koleka ndenge nalobaki mokolo wana parce que tomonaki lingomba ndenge ezalaki toza kotalaka ndenge lingomba ekomi na bitumba oyo biso nyonso kondima na biso ezali ya koningana eza impossible na mokolo lelo moto agarde foi na ye intact na makambo tomoni na oyo toyoki e na position wana en même temps bosengeli mpe kokanisela bana oyo bazali kobotamaka résolution esali 17 ans crise ya lingomba na biso mwana 17 ans akomi mobali akomi mwasi boza na difficulté mpona kolakisa bango makambo ya nzambe réellement parce que bango mpe bakoti na bacontradiction mbala mosusu na makambo baza koyokaka me bosimbi likambo na bino na mpasi na bitumba na kofingama na kocholama ya solo bomérite respect na biso nyonso et depuis 2014 nazalaki awa yango naza kosolaka na papa Christophe motokotaki na ye liboso natali ndenge natekelaki bino ezali lisusu ndenge wana mpenza te natali na mouvement de surveillant ntango tozalaki awa na 2014 mulongo ezalaki molai mpenza te donc wana so ezali motif ya félicitation parce que le namoni mulongo ekomi molai donc relève ezali assuré bozali kolakisaka bana natali na bascout surtout mulongo ekomi molai natali esengo na bino na félicité mpe bajeune mardi tozalaki na bino awa oyo esengo ezalaki awa na mosala tosalaki mpo na école de musique parce que biso tocontribue nanu te vi mosala monene toza nango kuna na Luanda nga nalingaka kotika eloko na katikati te fo tosilisa yango kaka misala mingi ya mike ezali na kati tozali kobunda kosilisa yango wana bomoni premier mardi tosalaki mosala mpo na école de musique. Félicitations bana Kinshasa parce que soki molimo ya moto esi elie ekomi makasi nde ba œuvre ekomonanaka. Donc elingi koloba ete ya solo bandeko na ngai bazali awa bazali kobunda bitumba mpona kolesa bino kitoko na molimo po makambo ya ndenge wana ebanda komonana. Kinshasa oye! Endenge tobandi mpe boye tokosilisa lisusu te tokotelema lisusu te toyokani libela libela kaka soki tosiliswa na toluki eloko mosusu ya kotonga tosilisi toluki eloko mosusu sekret yango wana bana Kinshasa bopesi nga lisusu espoir ya solo bopesi nga lisusu makasi ya kokontinue kobunda nazali kotalaka bacondition bozali kovivre na ngwawa eza difficile me bosimbi eloko na bino grâce ya nani ya batata oyo bavandi awa parce que nayebi ke bango bakobundaka pembeni na bino butu moi bo imaginer développement wana
soki biso nyonso topanzani mokili mobimba bozwi na oyo akamba ole bobundaka botika nanu kobunda kende na mokili mobimba omoni nga nazanga moko na ngola bokende na mokili mobimba le botelemisa lingomba ya koko na bino. Imaginez les progrès, le développement otali kasi po makambo wana nyonso ekoka na kimbangiso ye secret ezali kaka botosa makambo oyo batata balobaki natangaka tous les temps lettre oyo papa Mfumalonga akomelaki papa Lontadila mokanda wana ezalaki réponse na mokanda papa Lontadila akomelaki papa to mikanda parce que papa Makandi apesaki nga moko ya mokanda wana papa Lontadila apesaki donc une des 4 lettres a brossaki citation nyonso ya église c'était même bien. Nzambe asalaka makambo na ye par hasard te parce que nalobaka toujours soki papa Alphonse akomeli ngai mokanda soki natangi mokanda na silisi natali signature na se nalobi natali signature ya papa Alphonse mais na kati ya mokanda oyo namoni papa Alphonse te. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Otali. Signature ya ndeko na ngai même aloba oyo eza na kati nazokomona ye te. Dans les 4 réponses papa Mfumalonga apesaki papa Lontadila, j'ai reconnu l'esprit de mon père papa Mfumalonga. Batata na ba mama oyo akomeka kokabula biso punition na ye yoka moto wana malamu kutu bakanga ye maboko basinga na maboko bakangi ye basinga na makolo bazwi ebende moko ya kilo bakangi ye na kingo babwaka ye na mai kimbangu akokufa te ndenge bayokanaki bango misato ya bule yo moto kokende okende kovanda na bango libela na libela donc kimbangu est éternel ona mokili akokufa te akokata likambo. Comment les mêmes papas azali ko laka punition ya ndenge wana pai na bango bongo pai ya bana na bango alobi c'est permis vous pouvez les diviser non. Soki ngai Paul Kisolokele Charles Diangenda Simon Kiangani na Nkamba Zako Kiangani Arma Diangenda tobani kobwaka batu nani akobikisa bango bakokende kobikela wapi kasi mwana babwakaka ete nzembo bakoreki lakisi biso awa epesi biso mwana muteko senga bolimbisi kaniva nkoko untula do wantadilanga meme na koya ndako tata ngeye ntoti ya bifuafuala to yebi lisolo wana enfant prodigue pa esukaki mwana ya bebisaki tata na yake koloba bokamata ngombe ya mafuta eleki monene na bangombe nyonso boboma mwana atikalaki na ndako azaki kotosa mbe kwa papa akepa ya tata metata oyo injustice ya nini oyo oyo mwana bandi mbongo opesaki asengaki mbongo na ya héritage opesi ake kobebisa yango lelo azongi na ndako yende bazobomela ngombe monene ngamu natikalaka na yo awa oyoki yoka réponse ya tata oh mwana
yo ozalaki na ngai yawo biloko nyonso oyo ezali awa eza ya yo kasi ndeko na yo azalaki ya kokufa lelo asekwi lelo asekwi otali bamama na batata maloba ya papa Simon ya liboso le 26 août 2001 pokabola biso te toza ebele bamosusu baza epai boye kasi biso nyonso bana na mama nkwaki adite na mama Solange tozali eloko moko donc bino bolobaka yango bozwi yango epai mutu mosusu epai na biso liloba kitoko papa Simon ekoloba na nsima alobi soki bokaboli biso esheki epai na biso kimbangiso ye donc lelo banda na yaya Nkwaki tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai nga na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpona biso Papa Alphonse toza kaka na échec hein? Parce que via ça alobaki soki bakaboli biso échec kaka lelo yo esengo na ngai nasala test kimbangiso ye bayebelaka moto ya maladi kaka soki asali test babia aza na typhoïde batali basali egute pesi aza na malaria kimbangiso ye boza lisusu na esengo te hein? Bana Kisasa wo nasala kaka test soki papa Simon na papa Zako na Pambenza na Parigen totanga kaka bango mine bayawa boko yamba bango motema nange kiti motema nange kiti ntima Papa Alphonse merci Papa Christophe merci Papa Solo merci bosali musala bino kitoko test na nga kaka yango yo mukolo na koyoko te awate tukukidi c'est fini otali aussi longtemps Papa Simon na papa Zako bazana esika koya kokimela esengo na ngai yango wana esika boya kokimela bakoyamba bango kitoko pa ya bandeko na bango na bana oyo baza kuna esengo na biso yango victoire na biso yango yo j'aimerais bien na yebite soki ezali possible soki batuni kuna na nkamba papa Simon azwa micro na miso bato atuna nana est-ce que soki papa Paul ayawa tokoyamba ye kasi bino boza koseka nini mbala mususu bakondima kaka yaka aya omoni otali ba mama na batata boza kososola batata na ba mama yango wana victoire na biso otala vision ya batata nga naza kosalisa misala na niangara mokolo mosusu na ye komona papa nalobi papa posa nango ya nanu kotala to changer mwa niangara to défendre terrain wana balingai babotolo oye bima kuna na mular terrain nyonso na basombaka deja yango bato mingi bayebi historique te yango wana nakendaki na niangara na esprit na ngai kaka parce que namonaki batekaki terrain nyonso ezalaka liboso soko kati mai wana na niangara terrain nyonso eza liboso ya balabala batekaki yango tata oyo asombaki yango abwakisi deja mabanga tusalinga bana koconstruire baje na niangara bayebisi ngai toke kuna todefendre terrain wana totongi toprotege yango bitumba nakoyebisa papa ake kotala
Tant papa ke kotala, botala vision ya Nzambe. À partir d'une bêtise, Nzamba lobi makambo moko éternel. Otali. Banani anga balobi oye Carrefour des jeunes kiti ya Papa Paul. Ah. Batata na ba mama, papa fumalonga vandi na moni a changer longi na bisaye. To sali bêtise awa. Ezaki sloga banani anga bazalaki koloba. Tango papa zui maloba albi ale bozongela nanu sloga wana. Ngabi na kufi. Yoka maloba papa. Ba mama na ba tata à partir incident wana. Papa eko exprimer clairement l'avenir. Alobi ba tata na ba mama kiti ya Papa Paul. Bongo soki na kamati na tindi na mboka mususu ya musika. Na kamati ndeko na mususu na tindi ya wananyangara boko loba nini? Kao. Papa pa ndunda bazaki present bango yo. Papa imongo. Yo kama loba ya papa. Na lingi bo baby sabana na biso te. Bozola nanga eba tata na ba mama. Na lingi bana nanga iba kufa noki te. Po bango bazali relève na biso. Pour la première fois de manière claire. Papa lobi bango bazali relève na biso na église. Carrefour des jeunes qui tient Papa Paul. Na komuna tata na mwana na ile musambu. Polo azali mwana na ngai. Ngai nazali mwana papa Simoki Pao. Soko olobi oye Carrefour des jeunes kit ya Papa Paul. Kiti? Hein? Kiti? Bon, soko Paul azali te. Oyo avandi na yepe pena yawa. Boko changer slogan, ou bien boko tika la gara de pele Paul kiti na ye. Papa Biluso bazali mutu moko. Soko bolubi kita Papa Paul. Tozali kasi en plein passant. Elelo soko na kamati Paul na tini na Italie. Boko tika kiti ya Paul. Allez, bana lelo bolu bali susu kiti ya Paul te. Kiti na yete. Ye eko seprese ye mingi soko bokamati nkoko na ye bokwandise ye wana. Wolo azali mwana na ngai. Wokose na kaleka mwana te. Musala nyonso tu azali kosala awa. Papa te atinami na papa. Atinami na nani? Na papa. Soko na nkumu na niengenda. Ndio ngumbe tumami eh? Soko na nkumu na niengenda. Ndio ngumbe tumami. Tanzini ngumbe tumami na kuma ya nani? Voilà. Donc, nana ningite de boko sabana na ngai. Ena ningi pete de bana na ngai pa kufando kiloki. Ba ko bazali na leve ya biso. Mutu azana na bentere na ye. Totalaka. Botala. Likamute. Soki boluki biso basili na mutu boko kuta kaka. Même tu na biso bandi kozanga kana ngosuki boko kuta kaka. Soki mutu alingi kozwa yo sili na mutu même oza kovo akozwa ngo kaka. Mwana mutu bateke na nini ye? Bochana no mabe na biso pembeni. Toza koyoka na kaeba tatara. Botala pe malamu na biso. Ekozala sengo mingi. Botala.
bomoni depuis na bandaki koloba wa makamu nazali koloba na bino nga naza mayele naza zoba te soki botali bato nga natambusaka botali mosala nasalaka soki yo lobi naza zoba lo nayebi te moto mayele aza ndenge nini. Voilà. Donc côté wana tokoki kozala d'accord naza zoba te bandeko na ngo bazali awa na bino na kisasa botala mosala basalaka botala ndenge bazali epai na bino même humainement parlant. Soki bolobi tozali zoba toza mayele te alors zoba aza nani moto mayele aza nani batata na bamama botala caractère botala ya solo batata na bamama botika kokabula biso secret yango wana kaka liloba wana ezali kirie batu musu balingi koyoka yango te botika kokabula biso kuna na famille ezali famille oyo mbala mususu ezali oyo batata na bamama kasi likambo tokangaka biso tozalaki esika moko le 26 août tokamati tomitali te tokamati ya na biso yo yaya leka liboso tambusa biso otali tokamataki décision nga nalobaka tolonga etumba kimbangiso ye meme bokoloba ndenge bolingi tokotala kaka esika tozali kokende tolongaki etumba pamba te ezalaki etumba mais tozalaki capable mabota nyonso misato réuni tozwi décision tolobi moko na biso zala wana otali papa Simon zala wana biso baleki na yo toza kolanda yo na nsima otali donc soki tozalaki bato ya lolendo to bato ya motema mabe me pona nini to mitia biso moko te nde bagari bimaki kuna soki ngai Paul pe nalingaki kozala mokonzi nake koluka puye pe bandeko nanga bakisolokele te eza boye te batata na bango tozalaki pe majorité ale pupupupupu no awa pe no kimbangiso ye oye lekaki na kati boyebi te kasi ntango tobimaki biso nyonso maboko na maboko tolobi na bino toyokani boye ta bino nyonso wa tolongaki etumba na biso bino nde boboyi bolobi eza boye te baleki ebele tro ebimaki epai na biso te batata na bamama ebimaki epai na biso te nasi napesa bino exemple papa Simon akobima na ye na papa Zako peut-être ozwili bango awa mingi bakolinga koyoka yango te tokangeli bango awa lere bakotia akobima na bango ne bandeli ya conflit napesaki bino lisese ya ngulu na whisky boza koyebaka yo ozaki mbangiste mokonzi na yo tata na biso alobi bokabula biso te kokabula bana na biso te maloba niangara na uti korepeta ngo sikawa yo sikoyo okaboli biso est-ce que ngai Paul même olobi meto solaki na papa Paul a confirmaki ngai tata diangenda te ngai papa dialunga na te ngai papa kisolokele te yo yoka ki pai na bango nini. Voilà la vérité batata na maman boponi na loba yango polele ya solo yango na bomonaka bako bima parce que biso bande kuna bango tozana bolingo na bango soki fete salabaki batie ngulu awa batie whisky mutu na bongo li maloba te batata na ba mama yoki mbangi sozali kokotaka papa Zako azali kokabaka ngulu ngai na motema na ngai na yebike nazaki mbangise na liaka ngulu te hoteli mili wana nini pona nini hoteli mi epai papa Zako azako kokaba ngulu yo zaki mbangiste voilà
Ye passé à Zoa qui consigne pas ya tata na ye. Te yo zako, hein? Place yozo kabangulu misu na una seko. Tala mutu ne longite. Yo tala sani ya moto. Oya kuya na sani na ye. Otie. Soka zo longo la nokite. Obakisi. Kimbangi suye. Otali. Tango lingoko mela mwa eloko. Baji ezali, koka ezali, fanta ezali, mai ezali, kasi skol pe pembeni. Primus pe pembeni. Papa ba pesa ki konsi. Batu ba koya na feto na baza bango nyonso bandimite. Somba nyonso. 20 pe ezali wana. Yo double na yo mai. O double na yo fanta. O double koka okepa ya 20. Papa Simon tazo tia yango. Balobi atala yo ne longite. Akamati 20. Soko baki si deuxième verre. Tango ke wano komi koti koto langwe. Oh papa Simon tapesinga masanga na langwe. Yo muto ye ko zwa epa ya papa Simon. Voilà batata na ba mama. C'est ça la vérité. Boso mona. Nazo défendre bande kuna ngai. Voilà. Ngai nazali ko défendre bande kuna ngai. Soki toko tunta na nakati anda ko silela kuna. Nazo ko défendre bande kuna ngai. Oyo bazwi ngulu ezali makambu batata batei bisote. Oyo bameli 20 eza makambu batata batei bisote balangwe o papa Simon talangwe singa yo muto yeko zwa epai na emasanga. Voilà. Kimbangisa bo makate. Yo batindi okende ko boma mutu. Soko bomiye batata na ba mama. Papa nani mutatinda kinga papa Paul, papa Alphonse non. Oyebi mi beko. Voilà batata na ba mama. Voilà. Yango wana na lobaka na bino. Et c'est comme ça batata na ba mama. Mutu ako kimate. Mutu ako kimate. Tangu yango yo tozonga kana sima. Batata bakote ya bino jamais ko kabula biso. Biso ndete kozala mayelo beto zali bazoba. Na sina lobi caractéristique na biso. To boaka kamutu te. Mokoloana na to longie. Kimbangi soye. Ah, on dirait bolembi. Bolembi? Na yogi papa Simon alongi sibiso. Oyo nga nazali kolobaka ya ngulu kuna pe pasi Simon alobi yango pasi Simon alobi boye. Biso nyonso tozali komona kake lingomba etikali susu ndenge batata na biso batikeleki yango te. Bandeko bazalaki awa likolo masengi na bino ya mabe bandeko bakei. Kuningana zapenza malamu te. Et surtout momoni ke lingomba ndenge tozali ndenge batikela biso na papa batikela totikala susu bongo te. Pona nini mate ya mabe eleki mingi bandeko bakei me biso pe totikali bato mosusu bazilingi bakabola biso wana mpe yebani kasi soki tosali bongo ezali mabe. Tali batata na ba mama. Omoni. Parce que tilelo tozoko loba maloba na bango, bakombo na bango comme si de rien n'était. Ils sont pas nos ennemis. Nous sommes des frères. C'est ça notre victoire ba mama na batata. Donc ba mama na batata ya Kisasa bokanga mana position wana kitoko. Botel misa école de musique et tongama esila. Tozana ba programme susu. Likambo ezali ko pesa ngampasi likambo ya télévision na radio. Parce que batata na ba mama. Télévision wana RTK
soki biso tozali awa na bino lelo elongo awa soki yango te elingaki kozala pasi nzambe ase servaka toujours na instrument lelo télévision bo abandone ezali kolakisa lisusu te ya solo soki moye ezali to réhabilité ba message leka oyo kotonga milimu ya bato ekopesa bato makasi surtout que na montant bayebisi nga ezali montant moko vraiment dérisoire donc soki bapapa Alphonse bakopesa ngai permission ye mokolo na biso nyonso tozali awa c'est vrai to attaquer kaka problème wana eza nango wana eza kaka ya ntisani moko kaka bana kisasa ba surprendre nga mbongo ezali awa na biloko kaka bato nazokomona kaka baza bilongi musu bozomona ngo boye kaka musale bandawa kimbangiso ye bango bakopesa programme to réhabilité télévision ya solo tokopesa maboko na école de musique tokopesa maboko télévision ezonga bato ba yoka maloba ya nzambe eza très important bobeti maboko kaka moke on dirait sepelisi bino te kimbangiso ye comme ça parce que bino bato bolobaka bino bato boza koteya mokili mobimba bokontinue kosala yango maloba kitoko na bato babikisama nete oyo tozali kopesa bino ezali maloba ya bokaboni te lelo nazali koimagine que papa Simon to papa zako na kamba epai bomoni je m'adresse à eux à mes frères bayoki maloba ya papa Paul nayebi te esika nini bakosimbila ngai ke awa afingi ngai awa lobi mabe awa sali nayebi te naza kodéfendre bandeko na ngai voilà donc lelo batata na bamama tokangama kaka na makambo oyo yango moto esimbi biso na bino awa likambo oyo nalobi awa ezali attitude ezali expression ya responsabilité na ya bolingo bolingo ezala makasi kati na bino bana kisasa nzambe azali na likambo na ye tozali kosololaka tozali kolambaka biloko moko ya kitoko bokofiba misapi ntango bokolia yango ya solo tozali kosololaka makambo ya kitoko tozalaki mercredi tosi tosololaki po bolia yango bokofiba misapi eza telema kitoko papa tauti koassiste mpona kilte ya mibale nakanisi ya sa grandeur papa Paul kisolokeli awa na mboka Kinshasa. D'abord, sentiment de nos alango après 4 ans, il y a un papa Paul à Namboka Kinshasa. Bon, en tout cas, naïbi comment exprimer sentiment au Nazalango pour Narotala papa Paul, ça fait au moins 4 ans. Atie Sumakolo à Namboka Kinshasa. Et Rotala Lelo a comme le biso, Nabanza, Tofivaki biso moko et Sengozalaki jour arrivé à Kinshasa, donc exprimer déjà tout. Côté là, surtout ce qui nous a plus marqué, arrivé nous ça va Paul, ils ont toujours un problème. Mais cette fois-ci, côté la côté de la frontière, à Tamboli Congo central, nous alors que Batuba Lukakaye chaque fois, Tony Ming Nanzela wana, Kouta Lufu, Tia comme na Kinshasa Nanzela ya Congo central. Donc en tout cas pour nous c'est vraiment une victoire. Donc tout le monde qui m'a cambossé bon vraiment. Merci. Alors, on a un message et là, on nous retenir. Bon, on a un message en tout cas, on a évité et là, on n'a pas point de ça à soulever. On a évité là, on a parce que ça n'apporte mon spirituel. Vous sentez quelqu'un qui a un caractère réconciliateur. Quelqu'un qui a le sens du pardon et a exprimer amour moko oyo
na habité même na teso uti ko sala biso pona ko lakisa ke biso soki bato a centre ba papa ou disons bazana centre ba ye awa ye mo ka soulever yango que peut-être ye pona ye ko ça difficile pour ça la biso tesa ndengwana parce que lui-même c'est la plus grande victime il y a crise de zone ngona kate mais soki ye mo ka soko ko ça d'abord la preuve d'amour oyo azoko ko lakisa. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit marquer tout le monde. Parce que la guerre tout le monde est besengwe belé yebisana le téléspectateur tinani ne sengo makasi za na ngolilo e sengwele ki makasi nazoye bate soki na mitombola likolo na mibamba papa na biso banda kenda bakangela ye nzela papa na biso ko kota Kinshasa te lelo papa na biso ko kisi plus de 5 ans. Papa Paul amonaka Kinshasa te avanda kaka tambola na bangola melelo nzamba sali ayoki kolela na biso na 60 ya mama Mwilu tomoni papa Paul tomoni papa na biso donc esengo na yebite so ba misusu ba mona loko ndenga nazomona esengo ya ndenge wana. Donc mama Mwilu merci na 60 na yo obandi jeja ko fungolela biso tozali sur tozali ne likia ete libota ya papa balinga te lokola papa Paul aniati Kinshasa libota papa ko zonga na bomoko nzela déjà c'est monani ya ngwana fierté na ngai nakoloba ya batute ya ngai Jaguer fierté na ngai nazana ngo yango wana penza mama Mwilu kumisama na yo ozali kimpovela penza ya mokili mobimba pe ya libota lisantu. Maman, mais message à papa lelo likamuni na motuya au retenir na message à papa ya lelo. En tout cas message à papa ya lelo papa penza za makila kimbangu pamba tena oyo papa zo vivre bazo sala ye na batu ya ngambu wana papa soki pona nga Jaguer na kopesa message ya boyete bato ba olukela nga liwa atakutu papa sengi bolingo jamais na koloba kaka mabe mais papa zo lakisa penza ke azana likambu na bandeko na yete baza eloko moko papa zo telela papa Simote azo telela banga papa Zakote mazo banga papa ba papa misatu makambo balobaki yango na maloba papa lobi lelo te papa penza aza makila kimbangu poso azaki pe makila kimbangu te papa Paul lelo ko ozala te ndesa kufa ndesa pola ndeto bosa na ye mais alakisi ke aza makila kimbangu masolo lelo papa beteli biso te na yebi te soki biso nyoso tofandi atokokoka sacrifice pasi o papa Paul azo vivre na bandeko na ye na ngambo wana me yaza ko affronter bango kaka na bolingo na lingi bino. Donc message yango na moni kutu ndenge na koloba on te même na Bible ezate. Papa Delin, tu as assisté à culte Yami Balé Tokolo, Papa Paul qui se locale à Namboka Kinshasa, impression les andéni, surtout dans le message à Pessibiso, au retenir particulièrement. Na retenir la conclusion et la leçon elle-même. La leçon c'est l'unité. La leçon c'est le message de papa. Au bazar ko réitérer tangunyoso, au ya lobby qui a sali test à Monique Tolongi, puisque nous reconnaissons la descendance de papa Simon Kimbangu, sans exception. Tina litanga asuka o etangile lodon azali Kimbangu. Alors respect wana, reconnaissance wana de monene que victoire na biso pour na bomoko nde to persévérer to longa. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mbote papa ngai mama Beya. Na église na joaka ba fonction mibale. Na chorale Jeteki naza secrétaire adjointe. Na afki naza secrétaire. Maman to uti kolanda message à papa Paul ya lelo impression nini to ba point nini essentiel o retenir na message ya lelo. En fait message à papa ya lelo eza mingi prise à conscience ya moko na moko. Papa azolakisa mondimi fo yeba responsabilité na ye ya kimondimi. Papa azolinga kolakisa biso ndenge nini tokoki ko vivre na bandeko na biso bandimi surtout bandeko na biso baza na ngambu ya droit. Relation nini biso tokoki kozala na bango. So totali bandeko tokoti na libota butata tomoni ke ba papa wana azolakisa biso tobeke baza batata ndenge bango moko toza na bango na kati ya 26 donc tolobi na 26 donc tolobi bango nyonso lisanga.
Donc message clé yango wana eza prise à conscience mutu na mutu foye ba responsabilité na ye na mission na ye na kati na lingomba yango wana na kokomba. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grandeur Papa Paul qui se loquait les 4 ans après na Kinshasa, impressionné les années ni pe ba point ni essentiel au retenir. Bon, d'abord par rapport à message à Papa Paul, pour nga ils a rappel parce que Maïssa peut ça biso déjà banakala yango ka rappeler biso pona ko lendisa su ko ndima na biso par rapport à position toza nango biso to boyi ko kabola libote santu. Hein, surtout à Tangelibiso, encore message à Panf Malongo, il y a lettre il y a 1969. Donc vraiment en tout cas message qui sous ma cassi et puis si c'est un personnellement pour un rappel. Les rappel pour un monde qui toko samate na ba masengi na mabe toko samate na okansakera bango libota na bango sur le plan physique peut-être bango ça n'a pas vie contraire mais sur le plan spirituel ba mutu moko. Alors vraiment en tout cas pour les rappels. Kozoé sous 4 ans après ça te fait quoi? Bon en tout cas les Camerounais on peut essayer de passer pour rapport à Moutouté que tu as 4 ans après même si tu as 4 ans en 2015 à qui précipitamment wana kozanga pendant 4 ans ils allaient dû na bateau ba mité mama B bateau oyo balingi famille sans touté pe balinga pe papa simonté parce que olingi papa Paul te boni pe papa simonté donc na ba makamo bana ko luka yesu ika komi na Kinshasa sur na période à pouvoir autoleka bateau là tellement que ils étaient chaque fois de mèche avec bango ko pesa ba masengi na mabe alors moi on faut pas luka papa na makamo mabe alors nzambe pour nous protéger bana sala ki papa azonga noki noki yanga sali 4 ans wana ko yate hein ils a passé mais pour ngai na monango ezali pe bien parce que misala otomona c'est na Luanda et c'est qui présence na physique pe kuna parce que papa musala c'est na Luanda ba image to moni biso mo to kende na 2018 na centenaire donc et puis tu as dit comme si comme il est là, donc il fallait papa, mon ne pas tout concours bien celui qui croit. Donc papa ce jour n'a que 20 années tant moi na Angola ko na Kinshasa même ceux qui a passé pour na biso na Kinshasa pour to linga papa za la minga wa message nda ki toko soka zali to joaka un plus encore mais ko 20 années na Luanda. Les arrivées nécessaires pour na misala sali non. Et puis ceux qui est fierté encore makasi a comme si golf on dirait ceux qui pays ni nangoana non en tout cas c'est singo donc débat la rappel sur que à quelque chose malheur est bon donc kozangane ko ya Kinshasa pendant 4 ans o ya vandi na kata Luanda donc a vandi si misala kitoko mais en tout cas dans Zamba ça sabiso eza subongote et comme ba 4 ans ba 3 ans papa zo comment até bango tang bazala kesika moyela bande konae papa Christophe, papa Alphonse, papa Armand, tout ça les bazalaka. Au monde que ils allaient sous un plus net sur n'enga yebo. À côté biso na misala, il y a école de musique n'enga mo pas betelango c'était. Donc sûrement à rotia sous mo moké oyaye expertise pour na misala qui liboso. Voilà en tout cas na CPLI. Donc na bosani 4 ans wana oyo azalaki awate. Na bosani on. Petolim zibato là. Merci. OK. Ans, aux Alagité à Kinshasa, les loyers parmi Bisso, au PCP message à moto à Tolandi, mais impressionnant par rapport à Bandimi, Nego Moneli Bango et Zandegini Papa. Merci beaucoup. Nao kansana lobi a una maloba nangai. Ya solo eloko moko échangé. Nathalie nombre na défilé. Ba surveillant na lobeli a una ba scout na ba groupe. C'est vrai peut-être qu'on peut s'impressionner aux amis, mais na katia wana moni na il y a une évolution. Donc ça veut dire effort à la soutenir pour la progresser à la toujours crescendo. Papa, il y a solo moni et sengo bandimi. Pour ça na bango ezeliete il y a solo ça la pena mikolo est-ce que papa vous avez biso ba mikolo? Pour ça na ngeza na za la moi mikolo. C'est vrai que nous avons une responsabilité minene
nasalaka ngai moko te me na leta mpe donc nasala na lingomba mais lokola église eza reconnue ngai naza représentant légal église na Angola donc automatiquement naza partenaire social ya l'État. À tout moment so bana besoin ya vie na ngai bakoluka ngai so baluki ngai nakokenda ata mbangu mais eloko moko nalobi nanga na bandeko na nga mpe toyokani nakotika soki sasa molai te toza na besoin tosangisa makanisi esika moko mpona tosangisi effort tokenda liboso. Papa, mais sikoyo na RDC vous avez une assurance sur le plan ya bakonzi ya mboka na kimi okoki kozala nango ntango nyonso oza na Kinshasa awa? Avanga na ya bandeko na ngai oyo basololi na bakonzi soki bandeko bapesa nga accord na ya seke osi basololi na bakonzi bayebi position ya bakonzi notamment dossier. Bon, maintenant en termes ya citoyen naza na antécédent juridique moko te na judiciaire moko te na mboka oyo nasala likambo moko ya mabe te naboma moto te mpo nakima mboka na nga moko donc eza mawa mingi me naza na droit ya koya na mboka na nga quand je veux donc côté kuna problème ezali te et nakokanza ngai moko de moi-même nalingi susu kokima te nazwi décision eza ridicule voilà papa papa tokozela rendez-vous mosusu ka mpona Luanda osa na ngai ezali awa na anniversaire na ngai mais tokosola na bandeko parce que makoki c'est vrai citation eza mwa moke coincé mais na banda tokokende kaka il y a encore 2 mois. Merci beaucoup, papa. $10